batie mungwa bazotia soki na makayabu soki pe ndenge nini nayebi te mai mungwa bana nga liboso tina komana donc nga kutu mpo na nga eza chance mpo na mama mwilu soki mama mwilu te mbenga nakomi na nga banana te namoni mpo na vi na nga nayebaki te mokoni nga nakokoma océan mais lelo nzambe asungi nakomi na océan nakomi na mwanda namoni banana esika bato oyo penza ya nowe esemaki kote bato banana babimaki nde esika biso tokomi biso toza bamama tozela bato de pêche na biso ntango tomoni mutuka baflitisi yango tokoti mbote papa kombo na ngai mama Makela madame Makela Luloloko na uti Kinshasa toyaki mpona boyambi bato tozozela bato alors toye mwa visite awa toye komona océan toye komona banana donc mai yango vraiment kitoko penza donc toana esengo na gutango papa mungu aya kosakana te nayoka kaka ezalaka mungwa nayoka kaka ezalaka mungwa lelo pena namoni pena libanga mungwa na mai oyo namoni pena mungwa penza nde ezalaka tse na mai omeki boye mungwa nde namoni na mai oyo donc naza vraiment esengo papa en tout cas bandeko baolanda nga oyo bayaki te na compte ya bamama ya kimbangiste ya mokili mobimba oyo bayaki te barate po o papa simongi mba okianga na saeli biso bamisusu toya omona bisiko soki banana banda tobotama tomona banana ngo te tomona lambushire te toye komona lambushire na baage oyo donc sepeli singa pota mosusu na ngai nakufa ngai namona na ngai lambushire yango te na yo omona ngo na age oyo papa na ngai en tout cas na kana ya papa simongi mba okiangani kotambusa azotambusa biso mpo na likambo ya bato toya koyamba bato esali peke namona lambushire du fleuve Congo depuis ma naissance bande na tangango kanga yo lambushir wana kaka na classe siko na eko mona ngonga mona misu bwa tuka na sengi na passe mo kimbango kyanga ni merci pona canal na yende msali biso ba mama ba ya ki to komande ato ya omona komona papa qui artiste na uti ki na bana komi na Kasavubu na paroisse centre d'accueil esengo na nga ezali kokoma awa toyaki mpona bateau de pêche ya bamama ya afki mama so existe marisi asomi bateau de pêche yango soki toza na esengo oyo ndeti oyo nayokaka na ekolo babaka biso mbushire banana ambushire asoki toza na banana soki yanga naza na esengo c'est la première fois namona océan nayokaka océan yango nazomona yango awa esengo oyo bayaki te borate esengo eza awa nde vi na mwanda awa kombo na ngai mama Francine Baibai nazali mama présidente sectionnaire AFKI na masina Siforko toza na masina na section ya Siforko nazali mama présidente sectionnaire nde yango wana papa esengo na biso ezali ete toye visite biso lelo tozokende presque 3 semaines oyo tozosala awa na mwanda na boyei na biso ba mama papa Simoki Mankangani asengaki na biso nzambe molimo mosantu ete ba mama tosombela bateau de pêche biso ba mama tosombaki bateau nde na etina mi ya tata mokonzi wa bule toye a na mwanda mpona koyamba bateau entre temps toza pe na ba retraite période na biso ya mabondeli en attendant tozozela bateau na biso ba mama afiki tosombaki toyamba yango nde lelo tomonaki bana na biso ya Afriki Mbanza Ngungu bayaki na mwanda na tina ya misala baye kosala misala elongo na Afriki ya mwanda yango wana biso ba mama tosepelaki ete to accompagner bana na biso toya komona océan ba mama épouse ba mama oyo baboti baflitiste en tout cas esengo eza makasi papa lokola kaka ndenge ozomona y compris na nzenze oyo ozoyoka kala te likolo moko moko alingi ekota na défilé mama mwinu oye kombo na ngai ezali papa Kumbatika nazali musicien ya Faki Mwanda nasepeli mingi na bandeko na biso ya Mbanza Ngungu ya Afriki bayaki mpona kosala tintane elongo na bandeko na biso ya Afriki ya Mwanda en tout cas misala eleki na kimia
toza na esengo mingi toyaki un peu visite awa na océan esika wapi bilembo ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu ezali komonisama. Donc toza na esengo mingi bandeko na biso mpe bazali kobeta miziki d'ici là bozoyoka bango toza na esengo mingi. Mpe toza elongo na bamama na biso ya Afki bayaki mpona makambo ya bateau de pêche. En tout cas toza na esengo mingi mpona misala oyo nzambe na biso azali kopesa biso makasi ya kosala misala mpe ya komona mai monene boye ngambo ezomwana te me nyonso eza kaka bilembo ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. En tout cas toza na esengo mingi. Mbozi papa komolanga Plamedina uti mboka Mbanzangu. Esengo nanga eza liboso toyaki mpona ntintani sikoyo toyomona océan eloko tozwaka na classe mais lelo mpe tomoni mai yango tosimbi yango mpe esengo eza makasi vraiment. Nana ye awa te mbala liboso na ye awa eza mpe grâce à groupe nanga Fliki Mbanzangu moto organisaki voyage oyo toye awa. Napesa bango conseil basala tu bamona mai oyo mpo eza kitoko makasi oya phénomène moko esala eza incroyable. Merci. Mbote Bregana esengo na ngai ezali mpona kaka lelo kaka naya na mwanda mpona kaka lelo kaka namonaka mpe kaka ngai nafani na Mbanzangu. Nakoloba na bandeko na ngai eloko monene oyo bango na bamoni te. Mbote papa pesa so kombo na onani ezalini kokoma na Mbote ngai papa Alfred ngai ne naza président ya groupe oyo Fliki Mbanzangu touti Mbanzangu pona koya kosala misala ya préparation ya 17 mars oyo nzambe molimo santo apesa biso tina wana pona ko faire réussir voyage il fallait na kumba bana pena bisika ya boye ba mona grandeur ya nzambe nde yango na komi bango batali mai bana basepeli na voyage to sali misala na poko lelo toujours to sali misala makasi nde te ko sukisela awa na océan. Voilà. En tout cas message est que ba flûtiste bazaya ko sepela makasi. Objectif à voyage ezalaki évangélisation tintani na culture. Alors Mama Tete. Tosepeli makasi toyambi Fliki Mbanzangu tosepeli makasi tozalaka boye bandeko na biso bayaka kotala biso pe tokendaka kotala bango tosepeli makasi tozela kaka bato ba mama ekoma na mwanda mpo mokili mobimba bakoma na mwanda tosepela elongo. Ngai vice-président ya Fliki Mwanda papa Matondo Londa Dieudonné na sepeli mingi na boyambi ya bandeko na biso ya Fliki Mbanzangu
bayaki na mosala ete biso na bango mpona bapréparatif ya 17 mars yango wana tosalaki ntisa na elekaki malamu nde tosodirige na côte atlantique na océan justement na village Lemvo na Banana po bandeko baye quand même kobeta ndule pe kotala mwa clip na kati océan vraiment tosepeli mingi vraiment esengo na ngambo kuna bazali komona ezali Angola kuna bazali komona Pointe ya Banana kuna nde kosali na port à eau profonde e kuna pe ezalaki prison ya Koko Kinzembo e kuna pe papa Fumalongo papa Joseph Diangenda abane kosala musala donc esiko boye ezali esika moko historique po na lingomba na biso pourquoi pas na mokili mobimba vraiment na sepeli mingi pe biso bandeko ya mwanda to sepeli na koyamba bino vraiment totondi na esengo papa donc minga kobakisa te nayebi te soki ndeko pe akozala mwa liloba merci papa. Mbote monsieur journaliste ngai kombo ezali papa Ngoma Gobese nazali conseiller na kati ya groupe Fiki ya Mwanda. Alors toye awa juste na Banana po toyambi bandeko ya Fiki Mbanza Ngungu baye pona problème ya le 17 mars 2024. Alors ndenge to sisi église toye awa parce que bazali ke nani bamoni océan te toye wana kati océan po batala ndenge océan ezali et po batala pe ndenge makambo ya port ezali tout ça yango toye vraiment ezali esengo mingi. D'ailleurs boyoka musique ndenge tobeta vraiment ezali esengo mingi tosepeli makasi.
Jemima. Banzangu. Na moyo onka na sepeli kama kasi. Na moyo lelo kana moyo susu. Ba yapi on peut ba otala pour bisime de monde. Giovanni. Banzangu. Na Flick na beta soprano. Nós avons ser uma casa para ele né o mona mais o seu. Bali bosoka. Bonjour papa, ngai komo na ngai bien Kabila Trobos. Ngai nazali chauffeur ya papa Simo Kimba Mkiangani. Na ye na Mbanzangu, na ye awa na Mwanda kotika Fliki Mbanzangu école de formation. C'est-à-dire bayaki ntinsani, bayaki te meto yaki na ngana kati. To ye ntinsani ya Fliki Mbanzangu na Fliki Mwanda. Donc na ngonga oyo tozali to ye na Océan Atlantique oyo totanga na classe. Bana mingi batanga ngo na classe me bayebite ba mona teme awa lelo ndebe ko mona ngo en live. Voilà. Non, batunyo so bolandi ngai ezala ba koreki o jeteki tout ça bo emboîter les paya Fliki Mbanzangu po bana na bino pe ba yebake mai o totanga na classe
ezaka lukuta te mais eza réel, eza réalité, maza bongele meso mwene. Voilà.